Bato mitano bakufi mpe sambo baziki makasi na moto mopelaki nsima na likama ya mutuka monene oyo ememaki petrololo mazutu kouta na Congo Central. Kolandisama na mokambi ya commune ya Lemba, motuka esilaki frein mpe ekendaki kotuta pototo nzete eye esimbi singa ememaka lotiliki mpe yango nde esali ete likama mana masalama. Bandako eye etekaka biloko nzinga ya nzela mpe mituka mpe bongo na bongo epeli moto. Toyoka mokambi ya commune ya Lemba, Jean Serge. Batongo alelo vers 2h30 ezalaki na camion moko imemaki mazout et perdaki bafrein ezalaki suki kosimba te nde atuti motuka moko et puis ake kokwea na caniveau. Ntango akwei wana atuti poto ya bakable ya courant nde sikoyo moto na choc wana epelaki etumbi bato mibale oyo motuka elalelaki. Et puis etumbi mama mosusu azalaki na liboso wana oyo bakufaki sur place. Et puis bato mosusu bazikaki na moto mibale bake okufa na hôpital. Yango nde esali ke bato mitano bakufi na accident wana lelo mpe mingi bazoki. Et puis fuite esalemaki mazutu etangi ekei na caniveau molai nyonso wana na caniveau moto epelaki. Et puis ezikisi ba magasin na ba entrepôt ya bato. Donc ndenge tozali na moment oyo tobungisi bato 5 po bakufi et puis 7 personnes baza na ba hôpitaux pour na kozwa ba soins. Et puis bato ba commerçants ba perdre ba marchandises na bango mwa mingi. Mokambi ya Lemba atalisi mpe mikano nini mbula matari ya zwi mpona kolongola baye batekaka nzinga na balabala. Toyoka ye lisusu. Longola bato nyonso oyo batongi bamagasin na bango na emprise ya l'État parce que soki accident eye bango baza bavictime l'État nde moto akozala responsable na makambo wana. Alors tolingi tolongola yango et puis bolandaki le vice-premier ministre intérieur excellence Peter Kazadi bazwaki mesure hier na police po bamituka ya minene ekotaka na Kisasa kaka na butu. Mais wana accident wana pe salamaki na butu. Et sengelika ke tozala un peu beaucoup plus rigoureux par rapport ya ba contrôle technique ya bamituka ya minene oyo pesa pasi mingi soki esali accident. Et puis tolongola bato le long ya banzela po nzela tikala polele ekoépargne bito na ba accident. Jean-Claude Matiti, mokambito directeur régional SNEL Kinshasa Sud, atalisi ete babisika ebele ya commune ya Ngaba ekozanga lotiliki pamba te moto mozikisi basinga mpe ebebisi banzela oyo nyonso tomemaka singa na bakartier eye wana. Toyoka ye. Tobungisi basinga oyo ememaka lotiliki ya haute tension mpe ya basse tension na likama oyo esali kozwa bapoto oyo esimbi singa sili kokatana tokozanga bacourant na kota ya rompo Ngaba mobimba mpe nzinga. Esengeli koyeba ete moto mopelaki uto ngonga ya misato ya tongo makasi mpe ezikisi babutiki bamagazin mpe mituka oyo ezwami nzinga ya balabala monene bypass. Nathalie Sekabuoro Simurabie pour na VOA Afrique.